Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Mpe PV hip-hop, PV hip-hop yangoyo émission bosepela kolanda PV hip-hop émission oyo eya po na kote lemisa mouvement hip-hop ya Congo place oyo moi pongi moi kidiba elingaki ekoton sombe nanga moko ebokasta ya moko parmi ba ninga na PV hip-hop ya lelo tozana ba vraiment solo comme na bomesa no kande to ebisa rabino tozana moko parmi biso camarade na biso master na biso poto betane ba vraiment solo etali mouvement hip hop ya Congo peut etali carrière na ye mazaye moko te après toza peso na tonton Dodge Madiko tozana pe poto beto vraiment solo etali mouvement hip hop ya Congo pe carrière na ye alors tout le monde nanu ya liboso to pesa ye mbote to kene na ye ba vraiment solo voilà mpeve voilà, mbote mon mère. Mpeve Zali. Voilà, le roi Mpeve Zali et Sali biso vraiment kitoko makasi ya trop. Bandi un PV bazolanda, uzamba no liboso na émission so PV hip hop, bakoy be bokastai azananan. En fait, pour na bato ba yebingate, oui. Comment on ça Broji. Broji. Na bien bien. Voilà. Tozana Broji. Bozo na biso de partout pour comprendre que Bokasta et Lelo Tozana Nuna Broji. Poto betane ba vraiment solo etali mouvement hip hop ya Congo pe carrière na ye. Broji betela biso liso na yo. Début à carrière na yo, Isaki ndengenin pour les aller parti na biso ya beta li solo, tali sa biso. En fait, début à carrière na ça des gens compliqués. C'est compliqué vu que dans mon pasteur de 1 à moi la pasta. De 2, vraiment la pasta. Moi la pasta. Vraiment moi la pasta. Oui. Donc, bandana on dit de bandana on va chorale. Bon, il y a chorale, toi maintenant ma frère tout ça. Après un moment, ami Bedjon na kota qui na système mususu, na mood mususu. Mood wana siko et rap. OK. Na bando kiké plusieurs temps. Après un moment tu côté na système où gens la freestyle la freestyle donc tu continue tu kina na battle après ça un moment battle wana et salama qui na limité rue Forgeron moko battle za la moko finga pesa la kati wana est-ce que tant qui mon pasteur no kende to qui est bien moi personnellement je m'en fous yoko dalo la terre papa OK moko na maman genre te sonner jeune ba parents de na yebisa bango que personnellement Zéro na poni yango. OK. Donc personnellement un moment du genre bah no boy yango mais tira ba encourager ba yebisa que continue dans ça. On va seulement t'encourager. Après ça battle tout ça les gens ils allaient supervisé par Magic. Magic Production. Donc Magic en même temps un manager en fait, un manager. C'est un homme donc j'ai beaucoup de respect, un homme qui m'a toujours poussé à booster si dans ce moment mentalité au vendé j'ai tout ça les battles donc il fallait que on a trois meilleurs rappeurs de différents districts pour ni trois meilleurs rappeurs je crois dans ça na lenga artiste mususu donc trois rappeurs to kické après ça on dit que bon soit biso après tout qui activité en question Joanna ebi kutu que ba gang ya ngai ba parents parce que skip tout ça na kosa bango tu vois sacrifice et ba sacrifice na kosa bango na comment peut activité en question comme activité après ça nazana il a poussé il est gagné nini na gagné freestyle gagné battle OK et pesanga siko efungola nga siko ba porte epele et pesona courage wana PV wana au continuer copain voilà PV c'est ça le mot. Et puis ça, c'est courage. Après ça, on n'a rien sans rien. Malgré ça, les bandits, on a au moins distrait, moins timide. Mais on a moni que depuis qu'on a gagné battle, on a échangé. Et la mousse, il faut moi, bah, courage, mon suspect, bagisami. Voilà.
oza mwana pasteur au préféré osala rap toza pe na ba rap mibale soit rap a bonzambe ou bien gospel soit rap ka o normal ya biso nyonso ka o tosala awo sikoyo kokima gospel koya koto puani shwana okoza nopeka rapper mos osela ka nkolo yo bo osela nkolo na ninga gospel olingo osala ka rap koto to finga na ka air moko boy. En fait, la on a plus du genre à l'aise que genre rap urbain que na rap gospel. OK. Rap gospel ça paie bien de temps en temps, mais à un moment on a comme si on a statique obligé. OK. Mais la rap urbain, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, mais dans Nzambe, oza univers eza tellement monene makasi. Univers eza tellement monene, mais nga ponanga nzela rap urbain, c'est le meilleur pour moi. OK. C'est tout. To c'est instrumentalité. Ouais. La lingi to cowboy, to ko solo boy. Sec, c'est instrumental. C'est la bisolo moko ya bien, ya mokie, c'est instrumental. Avant la salle on a genre na la promotion. Oui. Promotion et activité na biso King Street Vibes. King Street Vibe. King Street Vibe. Et au Salema le 28 mars 2026 na Amarellis, la station ma campagne. OK. De 14h à X-Type. Vous avez belé ba billet pesa disponible. Entrée à combien? 5000 francs. 5000 francs. 5000 francs juste. Donc comme guest Angelo Cosmas, Angelo Zalapé, pe ba artiste belé. OK. Donc beau raté, c'est vraiment événement de top du top des événements. Biso beto zala wana. Asi. Ça l'a biso plaisir, moi freestyle moi mokie kaka. OK. Bon. To banamo ndemo ha. Mosambela? Allez, même pas. C'est OK. Même pas. The One. Bro GMK. Big Manager. Magic Event. Yeah. Na rap gang na yene ma be, yebisa ye ba changer ba jeu, proja politique ba jeu, pas d'ego na ye ma be, pas de succès viso menoti, ba si la comme Mutamba, tu veux mon flow Goutamba, Yozanani, ba negro pema. Trop vitesse master pema. Yeah. Ba negro pema. Trop de vitesse master pema. Ba cheko bazo bula. Pema. Bana bazozoka pima. Ça va. Na bito ki musika mingi te to sukaka awawa. To ko suka mo débat mo amukie. Émission moko ya bogo ya no leka o asakina Frank. Hein? Émission na mi ba lo mo trop. Pour nini esenge mo freestyle. Mais bogo Kimaki. Yom to ba Kimaki ngala belo te. Yom to bi Kimaki. Abeta kiti. Abeta kité abi bon na ninga nouvelle génération ninga ba kumela makambu et permettre d'être ça ma abeta freestyle yo posa na kati ya nouvelle génération na ou bien za dibanda. Bon personnellement ozate ngaza du genre plus na risque ba makambu au risque ba makambu donc wana ngol ba na biso ki bogo abwaki ko risquer. Non en fait de ba le na rap na musique artiste mususu du genre bazamaka c'est dans le domaine na bango vu que bogo na boy bogoté genre rapper moi rapper bien tout ça mais azana style naï finalement genre comme si freestyle eza mood na été. OK, freestyle eza mood na été par rapport à style na. Ouais, mais j'ai aimé sa sincérité. OK. Alobi que genre Akimi Borwana té mais alobi que pour lui personnellement freestyle eza mood na été. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais cadre de démocratie quoi. Cadre de démocratie, c'est un peu ça. Voilà, ezaki plaisir ya Rosana ndeko na biso. Instagram no eza na kombo nini? Instagram nanga eza Broji MK officiel 01. En tout cas, bo s'abonner belé vraiment bo pesa moi na pasta na biso, hein? Papa comment papa nanga apôtre Silo Mukoko. Apôtre Silo Mukoko. Et bon église comment nango? Église Boussumelo EDP. EDP. En tout cas, bana EDP mobimba, mon biso bokaste trop de kimba mote biso nzambaka moko en tout cas bana église tout wana to pesi bino mbote belé et aussi na canal ya moko ya mwana bino et sali biso vraiment kitoko makasi ya trop bon Facebook. Bon, Facebook nanga na bokomi Broji CCM. Broji CCM. Na TikTok sur Bonimbo Lukanga. Na komi Broji 078 officiel. OK, voilà. Sinon, aux amba projet mon dans la studio.
projet donc projet on dit eza exclusivité. Voilà. Toze la blonin autokoze là. Parce que prochaine PV oye la biso na clip. Na clip. Voilà. Évidemment. Genre non, il y a vraiment non, il y a la bino maman de vrais projets. Projet na on a 2 projets au to calamité to bimisa. On a un projet Kanda et puis on a un projet Bakoko Kate. Bakoko Kate na Kanda. Voilà. Voilà, donc prochaine PV na yo toze la Bakoko Kate na Kanda. Voilà, numéro de téléphone est ça, au copie ça. Numéro de téléphone est à 082 oui 081 73 70. Soko bandelango 082 081 73 71. Voilà. Ezaki plaisir pour na biso koza na PV o na mona mère na biso oza mutu. Oza na bato o balandaka yo. Moi de 3-4 personnes o ba ozela tant mon suspect moi dédicace et ça la bango kitoko makasi. Zwa chance wana c'est pelisa bango. Bon, premièrement dédicace na ça dédicace c'est pas manager nanga non. Magic 20 Magic. Grand respect à lui. Toujours à forger nga, à créer nga des gens à saluer des gens pals, tu vois. Bon ici pas pour pas toi ne comme vraiment, tu vois, et c'est les faits. Non remercier P à part ça, non remercier P Angelo Cosmas, massa nanga mo pour te travailler na EP de temps en temps en collaboration. Donc respect na EP. Non respect des gens dédicace P et pas massa nanga. Massa nanga school banini ba mo ba yebi ba soutenir depuis le début. Ba yebi que na ça musique na massa nanga quartier, na ba vie nanga quartier. Voilà. Na bien. Plaisir ya trop na biso pe sali biso kitoko makasi libanga ezaka kitoko makasi mutabo ya libanga za la raté. Voilà, toketo mona tonton Dodge Matiko po to beta ne ba vraiment solo etali mouvement hip hop ya Congo. Voilà. Mpeve. Voilà, simplement PV Hip Hop, bozo na biso na radio Ralik na 96.8, bozo na biso na radio BRFM Africa na 98.6, bozo na biso na CCTV, bozo na biso na Congo Best Television, bozo na biso pe na BRTV Africa. En tout cas, PV ezala place bozali émission moko ba TV BL banda histoire mouvement hip hop et banda, c'est PV Hip Hop. Donc grâce na bino ndeto salama bango po isa vraiment kitoko makasi ya trop beaucoup benga biso na plus de 143 89 50 49 400 to pesi mbote moi la mère mbote Boka Style les Dodge Boka Style PV Hip Hop PV katina biso tuko. Voilà ezamba no liboso te za parler na yo chez yo en tout cas okoya nengo lingi ko marcher nengo lingi. Ouais, ma maison, c'est ma maison. Moi Mikolo Belé. Ouais, Mikolo Belé. Au point quand tout le monde en promotion, aux élections à la télé. Certes, ouais, au point, le retour sala qui peut battre CP la guinango. To continuer promo. Na simanango ba plan le goya. Donc il y a Zanatan, a bosse, a beta na terrain. Tozali. Voilà, andoya au point ba projet ni dans studio ou tozela. Ouais, ba projet est tellement ébélé. Ba projet tellement ébélé, no ba ke kalaming ita ba yoka chez Galov fit ID Puzel. Ba yoka sans soutien ezobima d'ici peu. Ba yoka ba nzembolora ba pinda, ba yoka ba pinda comme na fit na masananga Blacky PM bientôt. Ba yoka pela ba biloko. Donc na ça prêtait très très bien pour na lambeli bango pena sauce mora bien. Bon ça plein très ravi projet d'ailleurs na ID Puzel et comme déjà niveau parce que non quand on m'a toy déjà moi cala trop. Ouais na ID Puzel les ara maman kilo et ba on est à la rate. Bon toi on a besoin qui takine pour tout ça clip mais toi même que tout ça la moi idéologie moro boy et ça la keto ça la clip wana pour bima donc bima kala mingi ta. OK. Tout ça là qui on peut bima donc fait bima. Oh mais ça bah mon si toi album mobile maison. Non mais ça va moko et puis tu collectionner tout ça le autoro ça là. C'est okay. Ça. Actuellement manager dans les années. C'est toujours DJ Ice 5 on évolue ensemble. Na ba projet no tout ça là, nyon so na maboko na kande kendaga yo mo webe. Est-ce que na moi ba bolembu ou bien kende pena ndenge e kendele. Non, en fait, toi, que toi, bah, guerrier. Ne te bête en nous les sauts en esprit, au moment où le roi tombe sous moi, c'est succès, le lot. Au moment où le roi est, qu'on remet qui, ça t'est. Or, surtout, c'est les camboulés, le ébapé, qu'on m'appelle lobby. Donc, na kimi nyon so, toujours évolué. Mais ceux zaka, que Monica, moutou moko, ngai nzambe, nedi nga fona mwana, ok, zaka mamba vie. Donc, boni qui ngana, nous sommes mon qui est malembe, quand la mona stocké, n'a commandé plus fort. On commandé plus fort. N'a commandé plus fort. Par rapport à travail, par rapport à niveau, on a comment on les quoi. Je suis sentant qui est très à l'aise, on a boulot pépélé. Voilà. Ingénieur Besle Gomena Gombe, c'est la biso non nous photo moko ya Zozo machine. To so anan na
moi na mère na biso parce que moi les solo ça vraiment na Dutch Madiko. Oka ikolokop. Ouais, alors ikolokop, ya masalanga sur machine. Big salutation na eba nini. Guerrier Mboka donc. Guerrier Mboka. Ouais, Guerrier Mboka. Yende kolokop. Kolokop, cop na et, asa randule. Donc le roi ngaso na ne na sa cop na be kolokop na sa randule cop na ngati. Ina beta kana bani balar na nga yeba suer na nga. Na poche de cop na nga. Et mais cop oya lobeza cop obinu tu bosala wana. Kasi yona lobi. Inesko cop, inesko mkolo cop nango. Kasi ye cop na ye yango wana. Ye obiki zaya ye. Donc il musala salaka. Ah bien. Assure, ouais. Toi déformé moi remonter. Ba chinois bengi biso ça to kita conteneur. Ngana ye na bino. Ngani mkolo cop. Non bibi la sko ngani mkolo cop. Menga ba ye na ngata. Nga ba ye na ngata nga zara déjà. Ba ye do nga sara Jacob la nga mo ba ya na nga place wana ezate pour na sara jam musala. Donc ye alobi makambo na ye ils ont engagé ye. OK. Pour une assurance mingi ke cop na sala ga e simba yende mkolo cop ya cop na ye. Donc ngape nkoza prétentieux ke ba nini te ngala pe cop na nga yango yo musala na nga sala ga yango. Yebi mkolo cop na ningi na ye. Izaka po nga kuna mona oteke balito musuba balinga bakanisa o soki nini te. Wana cop na ye donc ana donc falo bangona mutema mubimba ya bolingo ke na liaka wa cop na nga bomeka kute. Donc cop na nga ba na nga ba kufa so na kufi ba onolia ba droit na nga donc cop na ye. Ba kibele ba osela ba feeling ba feeling na ye et abiso ki de susu makanisi pe bele. Kasit omunde alagati ara artiste moko soka komi batu bandimi omona ta mususu ba bébé moko ye babimi ba bébé ezala nango donc susu ba biso soki faut kanga mutaki boso ba ko kanga leki na ye kone kone pesco ape bo rappeur na mona rablo na sala bon rappeur donc on a touché avec na ye donc il va ko kanga mutaki boso kasi tilia lobi bongo lobi bongo se lever ba kanga pe kone ku fe nango te donc boso azakane je na pale fa kanga pe kone ba kone courage yo hebi donc non donc jette na le biga ke Guerrier Mboka ça a boulot très bien aux machines. Sinon sur 10 on peut présenter moi combien? Ouais, sur 10 8 pour Guerrier Mboka donc sur déjà 8 donc pepele quoi. Bon, on appelle si 8 pour na biga si le rappeur monté congolais to disque d'or azate. Donc bitumba zana nous. Bitumba ya musique et non bitumba car beto kangama to bunda te. Bitumba ya musique. Donc on terrain. Plaisir à trop. Bestele Gomela Gombe. Bois que la mission à Guesfa parce que Guesfa qui déjà qu'on répondre Zozo machine. To qui nango boye to sola par rapport à mouvement la biso pour yango ne vraiment et ça là qui ma solo et ça là vraiment qui toko makasi il y a trop. Occupé son à Guesfa. Ouais, non qui on m'a dit mi on qui trop mais non qui quand même mon ke nako. Car Zozo ndoki trop. Bah oui, ya Zozo na yoka ki yango penza mais ye na yoki nanu nyonso tout. Et ni ko ki nagi. Bon, ezaka ba tant musu na yoka boye tant musu souper et salami ke na yoki te. Ya na ndinga mabete, ya na ndinga faute. Mais na mwanda mboka ki wana. Owa ki onde. Pas mal. Pas mal na ndinga ya komela ba nsembo na ye, donc pas mal. Daddy. Pasteur, tu vas bien au pasteur wa daddy. Papa na bino pena. Ah. Papa wala. Marambo. Oui, marambo ya mon lancer l'hôtel marambo baleli o papa. Papa. Yo za na kombote marambo. Ngala tonton star. Kasi yo tonton star. Tabo ya rango. Te nga boyi pe mutu te nga biya ke daddy to musundo ngochela ngo daddy bon. Dio so ngo speaking ngo daddy. Kanisi li ona kan nenge pezali. Na kanisi ne je. Yende daddy. Daddy de. Na mbino te. Biso bana. Bino rappeur. Parce na on yo za maçon te on no rappel. Oyebi na bambogo yo fo batu baye ba ke ba biso to beta ba faux petite. Si ba beta ba style boy, fo baye ba ke ba faux petite. Nte sala ba musique yo koma boy. Eki ba nzio mwa bala ya cité. Ah mona ba nega obude faux petite.
alela kanga dadi na bodi ya Kongo limbongo ezangi wanga bakisi ya lata bimatepo azwa zéro na tongo dendo na badi na midi abeli pongi musala sala te tous les jours et comme feti ya kufela crédit avandi libumwe vimbi balobi abimi na mobala russe babebani secret bimi kabima na mobala Judith akutana bara melite abandi ko ganga ko binda silhouette libanda po mibali balanda alors katiki mwana 6 mois na palais balobi abeli sanga soki otali okoka moi vous comprenez nabi boy ouais limbisa ngai faut pas comprendre que eza mabe penza pour combien on aura pas ebele awa limbisa so on a rappel limbisa so na ko ba ko mabe faut na rapparande pour na rappel à la base et puis so kanda papa ki dadi wana dadi wana na famille na ye eza nango mabe te moi na ye abengi dadi donc na ebite soki na ngande te pour na biso dati ngate tong biso to banda obeta ba faux petite na mboko yo ebele baba bébé OK ebele baba bébé sinon clip na ngolonde yango na beat na boite kasara ba boulot na niveau na ya sara ba boulot n'est pas mal mais donc ton na lobela ngayo ebigaka donc mais ça betant yo kapé moninga te sina suka ngai na yo kaka so ikure ke ida ta chez ba voisin ya to so ko mobimba te wana ezaki peno nde na boye e ete ke o to musu na côté la zozo te na zolo bakaka OK na juste chance ya koyoka nyonso te mais na yoka so na yoka denda musela veut dire que quand même na pretaki mo oreille na ngai. Voilà, plaisir à trop. Ingénieur Gombele Besler, hein? Boire la bise sous photo moko ya Yuma. Tout ça na muke kaka. Yuma ba cigare na Yuma dash. Ogisona ende. Mon ami on ngai. Ba sampling wana. Oui toi musique congolaise déjà eza base net na isa comme on a les kana pe na ba biso de kola na musique barumba. Ba tu musu bazonga ba ligne mo mais ngana bi kenga kola na musique barumba. Ata na ba li ba betanze mona ngaka. Rumba ebete belé donc musique a vie kofi robete ya faux. Musique à aigle robeta faux ya maestro Fabregas surtout kolobate donc il y a fait des robeta vous appelez faire il y a fait des robeta go la vie na biso yo bi ete ke banete papa ngana mutu teke o bo komisa ngo mutu anani te nazo lobakaka so na lobi wana ça veut dire bango tu baba to rumba donc era idéologie namoni ya na ngayu madash a sample penelo rap ya OK jazz ya franco penelo lombo makiadi bon boulot na sepel na chepe na matoi na yoki na kopese tom sous tout p 7/10 parce que bosser aussi bosser si on a performance ya Yuma ndenga misi na nzembo yo batu mingi bande ko mona netka ki Yuma ki trop Yuma on dirait le ba carboni boyo ndi moi ki Yuma ne bima ki ndenga ki kombo mais ton projet bimi et batu ba comprendre qu'il y a na ba performance mo ba makasi wana oui mais je ne sais pas ce qui batu bamona yeka musicien mo boyeka so ya bandene te batu bayebi pe te batu musu ba moneka kane ba mona sala succès so tali pe na kala mona jaga elo mo ezalaki na les ete ke soki zozo rapper trop cela veut dire que zozo mta plus talentueux non ye ana talent ana touche na ye donc ndaza boye ana ba capacité à réaliser makambo batu ba okamwa kaka parce qu'il y a bosape donc muto a bosape na assurance donc na éviter so batu ba kanisa nini quoi na kati école na biso ya ba chanteur stoté ba Kali ba Inos B ba Bazarba ba Mawete ba Pisson à cause na ma poste ni akobeta wana oui na poste ni akobeta so ezana ninga bale na bale poste ni akobeta quoi na bale yé pe no China axe abeta pe na 5 libéraux OK abeta libéraux ala bon ça boulot pas mal tu apprécier voilà super à trop ingénieur Besler bok la biso dernière photo il y a artiste Cholo Maraz mais Cholo côté promo la moussa les sous makasi pour et ça là vraiment kitoko makasi il y a trop OK prison nanga Cholo Maraz Biria Mboka appelle les sous donc killer à plume donc écoute rien à dire bakbalo baru tu pour bisom to ebe biso to iba Cholo ane pena je obidage mutu mo écriture pena banini donc yo mo sozo minone boy ba Cholo biso iba Cholo très bien parce que to utina ba musika o savanate parce que pour la nouvelle génération au poba iba pe Cholo faut Cholo san à multiplier ka promotion makambo le koma begoma pena banini biso to ba biso so mona biso to mona biso na télévision le lobo mona biso na Instagram to sala pena to be fort quoi
donc ye pe so a continuer à ça so a multiplier suka ba biloko antondo sala kala wana ils allons rendre mon rende les gars qui to misambongo na ba télévision na ba chaîne à télé ne to mo misambongo na ba page boy de biso lelo quoi donc c'est comme ça grosse force ça misaka ba force wana pe to no sala kala maina na ba ndinga ba réseau et ça nango boulot pour aza guerrier pena donc voilà les aki plaisir pour na biso eza masolo mouvement to beti masolo ba menuisier awate ba maçon awate to beti masolo ba rappeur ba chanteur kinda kaka boye po isala vraiment kitoko makasi ya trop to pesa mbote na ba page hein bazarana biso vrai biso base hein to pesa no ba salam ebele hein cdf Basalam Nayo, le Sifor, hein, Darius. Sifortis. Na peso Basalam Ebele vraiment. Dairis, Sifortis. Boza vraiment Ebele, Boza Zarana Biso, plateau d'honneur, MPV, Zalplas, DJ Mobalzer. Ah, tonton Bems. Na peso Basalam Ebele vraiment. Oumela, mon la mère, Libota. Plaisir à trop. Ndeko CD. Rafembe ya Pablo Escobar, petit Namamo Soda. On a déjà, oui, il y a mon nom banga déjà. Donc, les banga kando kwaka. Ah, mais batala rabiso balinga to bora bango tibiso bacha biso bala. Au bois qui va te bien dans PV hip hop, ata 100 fois de lingate. Au bois deli banga. Ba ma ba 100 fois ba 200 fois ngai na boye na ba capacité na ngai na biki mon pepe ali nga opelo ba cheche na opelo pe parler na obunda bitumbo po makambo za na kaka. Et non normal, toi ba guéri. Bisto sala ba boulot donc panga pena o panga ta minère de émission yo za mutu obundela ra mouvement ba tout le roi biso ton a beti danger na opelo pe karo roular lango ya normal vraiment tika we bunde bitumba oyo ya usara na ti mon bems ba jogo te mu pepe même si ba jogo mu pepe donc des fois les gars ya yem to mener classement les gars plateau d'honneur bems 3 points déjà dans bems ba jogo mon frère yo yebi na pesipe mtunaye Zaka Zadi donc mu pepe sous souvenir ngai Fabrice Chibango Fabulous venanga pe côté kuna Patrick Chibango Roussani Elikia Homofortis Elikia Homofortis mon frère mon cousin idéologie maman Christine à Paris yoyebi donc Gaël Wando vont ensemble. Azonga bébé, azonga mwana. Azonga 9 ans. Des fois vraiment, il y a plaisir pour na biso, to pesa mbote na DJ Ice Madiko. Pour yo komaka. Ah, ya, c'est même maison no bakinga te. Yo mo libanga ngondi ezara visa. Zo libanga mwana. Plaisir à trop hein, le Pape Zer na peso Basalam Ebele. Max Music en tout cas, Basalam na bino bana mère, bose belé bolinga rampe veille po bolinga mambango kende kitoko makasi, bo mena bana mère. Petit nanga image hein, depuis qu'il me parle la peso Basalam Ebele vraiment bon continuer ko s'abonner na ba page na biso Instagram, Facebook, TikTok tout ça partout MPV hip hop et ça la biso vraiment kitoko makasi ya trop pour na lelo ingénieur Christian Mbouka to peso Basalam Ebele MPV na biso to katiango awa André ya héritier Basile Lenga ya petit nanga toujours big salutation MPV courage za toujours musalonga na biyo koyeba voilà MPV Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola.